Topesi bambote. On dirait des favelas de muchachalados. Sorienta de caliente. Comida de l'arte. Sosala pulanganda. Topesi bana Dubai bambote. Ba Audrey Mukanga. Chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Topesi bana Turki bambote. Naskarai. Pas Empereur Mazoa. Ba Choucha Mabele. Les Américains. Ba Tonton Boka. Ba Papi Kadiata. Topesi bambote. Bagala Diakuba bambote na yo. Abi bonjour. Grand prêtre Papa Rolls. Nazara grand prêtre. Papa Rolls c'est coquille déjà non. Odi Ochu du musée. Roi Soleil Arumugwa. Rigasigara. Bambote na yo Roi Soleil Risigara. Gara. Lovely Maleka. Aimons-nous réellement vivants. Bambote. Topesi bambote na bana ya Europe. Ridimbadu. Topesi bambote. Emedo Atatozo. Atazo dollar. Wapi la negrita na cuisine olamba. Chimene Mutuari. Petite sœur Roga. Bokoko. Bazo bocaliser Bokoko partout na poto. Ewani. Mohamed Kabe ya Kwasa Clay. Hachem l'intouchable. Nordiste. Ondishakoko grand prêtre. Grand prêtre Ebimatoa. Jérémy Mangwema. Bonjour Papa Rolls. Chic Bachol en côté en partageant en mettant les mitema. Michel Ntoto. Yves Béa. Papa Rolls toujours Liboso. Munda Ilunga. Na pesi bambote na bana London. Na moni mbamo ba do dembenza Tripoli donc la mode a changé. Toujours mon père ouais. Tozo ya na kacha London. Guitar Star babi le DJE biso tembe na Londres. Toya bena London ya solo ya ba partout donc Jojo Mouya chef d'état-major. Toya Londres ko bata mate donc le DJE na kacha London. Na pesi bana Londres tout mbote. Bana Angleterre ba trésor au coco. Les concessionnaires anglais. Ba vigoureux de campo forme loko nini. Toya Londres na ndenga rock and roll. Bienvenue grand prêtre Moulamba. Toleka. Evan Nzeka, Jérémy Abi, bonsoir Papa Rolls qui toque. Steve Reda, Alino, Kutomboka. Belor Kayembe, Saline Dekom. Eli Msoki, Chris Muzenga, Code Favelas toujours. Christian Kabi, bonjour Papa Rolls. Bagala Diakouba Abi, Oza grand prêtre Papa Rolls depuis Baraga TV. Baraga TV na émission Oscar Malaba. Papa Rolls temps à temps depuis les USA. Ouais. Bana États-Unis na pied nous bambote. Désir Roche Parfait Kinkala avait faire partie de votre vidéo. Beaucoup tarara boya pour mona Cheo Bonyamu qui dit nouvelle nation franchement Oza Rabinani. Oza Makasi merci. Gelor Play, Zonga bien. Jetou Moutombo, bonsoir Yaya, tu parles bien, merci. Jean-René Dialundoao. Féroce Kakina, Papa Ross Nathan, en côté en partageant. Oui, namoni nani mopao, aouti kozwa ba musicien sika. Mais oui que nani toko sanate na nenga ndule vima na nenga Congo. Oui que to kozena mwa dimi. Mopao a mystique. Na vandi na otala, mettez le cœur. Tout soit non mon pao. Carlos Kassongo, bonsoir Papa Rose, Toros. Na ba HV wana komi na ngome. Ou senti via zo ko longo na actualité te a mystique hein. Comida de l'Arta. Comida de l'Arta. Wabe Jabin, Comida de l'Arta na ebisio. Magali Voki. Mputu de Yalola, Papa Rose toujours fort.
Chéribin Ndoua, Papa Osboni Mbondarok. Mbondarok, deux fois, on a toujours il a une biloko mystique. Toujours préparant au kalaté pour sentir pendant que non. Toujours pendant pour t'aller, tu bête clip moi mais clip rataki. Pour le niveau ya ba boko ko ba roga ba bête il faut que bête le monde ndenga costaud. Donc total de bité. Faut to benga suba professionnel ba chango sko be ingrédients. Yango zubiso moi temps. Et puis normalement il fallait bima ya moi comme raté to biso sko ya hiver. Donc tous la moyen qui t'a pour m'pousser. Et là tama parce que ce que la clip basali na été na bilamba été et bimi na hiver au monde a un cerveau et tout en a été et puis ça des concordances il y a un monito osé là mon température kita pour m'pousser là tama pour rock and roll mbonda rock yumu mbonda rock deuxième mélange à Beatles na Rolling Stone featuring esprit et pessi sur mbonda rock dégâts matériels concile va céder que chéri ma foi là favelas de muchachalados sorienta de caliente comida de l'arta sauce à la pulanganda chaud dedans chaud dehors chaud partout nous senti bonego daloja limpo toujours multinational K40 fibre optique vitesse à danger mutumar ke mkoko li bogar Isis Makoba Passi Sali Papa Rolls Saki Isho notamment bambote na pesa bambote la bossanité donc les jet set de Paris c'est pas déjà Tembo les beaux garçons Dr Dre Clam Franchi Spiritu Molimo Monsanto Aribanga des fois où tout est Coco Peter Cocopi Jimmy Malenga le premier Coco Coxon Ferijana des fois t'es Paris donc balobi sous couvert Mbondarok sous couvert la jet set bozo makambu ya mystique donc yomoni balobi na film abayanke fanfare betarati pour na souka na ngo ma fanfaron trop parler peut tuer ouais trop parler peut tuer tour à vélo di kebana ligne d'arrivée piné ko toboka pa et puis c'est mon formule 1 bah tu as changé à piné ba na vitesse à formule 1 Francis Mondobo les grands combattants mon gars sûr yo il faut basaler la documentaire aux phénomènes à faut ça un documentaire Francis Mondobo yo peut faut basaler le documentaire pour te expliquer petit ngai Pati Bachar ma ebisa ngabi vie fou osolo la combat ndenge banda na bi Pati Bachar mais ils ont longue histoire suna bino expliquer combat ndenge banda suna bino expliquer ndenge combat banda au mona que to zonga na ba Francis Mondobo l'homme de discours correct avec un bon français conjugué donc vous comprenez respecter les compléments d'objets directs et les propositions subordonnées coordonnées nous surtout surveiller ba verbe biloko tout donc concordance harmonie mindele ba comprendre combat yango mona ba koma okotsa ba lettre kale yalaki clandestinement les combats clandestins oka marche rassemblement sans autorisation so comme une autorisation Francis Mondobo pour mindele ba yoka donc documentaire ya moulaya Pati Charme sona zong na ba cartis minar cartis ba première jeune au pena on a pesa ki nuance que non il faut kombeza là Francis Mondobo ba monga misiki chéri ma foi là souviens de décaler na bina bulu bana mpona mopao obi ke vion ba trouba ba mopao deno ba été sandara zadi de vieux yo banda kozoba musicien depuis muta mema peno senti mbonge ba yibi musicien koto ba kene koto tapage à danger za mopa wa ngaka seki no via ko vide te bore marka ngote auto zo de musicien mo blana mona manana blana mona manana ngape na situki ega ekomi oblana mwana manana
na Robino Munde na Robino Munde bon Bobby Ronaldinho Ballon d'Or au sentir na Bobby Ronaldinho na Emilia Kester tapage malamu basombi bakara live makambo bofuka mopawa mettez le cœur Samuel Mutombo Barajiga depuis les yeux sa papa os bonne santé na libota donc santé talaka yomo na kena on a Amérique mélangé avec Dubaï au Dubaï on donc ya boye bazui wa pied et mérite Dubaï baba Audrey Munka koto sugo America et ça n'a pas pax ça n'a pas pax qui américain de santé ça va en tout cas mambo qui est bien azai nanga otala les formations ndinga ba Facebook bani Dolce Vita bonjour na Dolce Vita botano ba cœur beau partager beau expliquer ngana Junior Interplanète Papa Rolls toujours carré toujours et le bon moi je bien piano mukulu bolo bana kota mopao parce que mopao to aza artiste mo na mon phénomène pour ma bible ça il a un documentaire pour un phénomène mais ngapé na mon mopao Koffi Olomide a mon phénomène pour tout le bilan on ba bifo le beta masolo ndenge zali na moyo ebimi oyo na ndenge ndule na mona na ba artiste mais mutu oyo ayebi ko saisir ba occasion ko sauter ne logo parce que mise musomo na ke occasion yango bi yango donc ka chae bi ya chobo po chobo égale bi et puis chobo za la bi ya basket panier compte chobo égale bi mais chae bi ya chobo mo na moto a buka na mais Koffi kota na buka na kata blana mona mama nana obi gelegelinga Scobar Ekofo abi biso Papa Rolls Alino Umenga Matondo Dudu Mabata na pesi bambote na ngana Zurich Switzerland sona omona Zurich Switzerland na moni mbala moko donc Victor Curtis mobali Elisa ndeko ya Anderson Delord na Orlando semegi na bango na ndenge ya Zurich Switzerland Luxembourg yoka bakomo Luxembourg so na zongi na Zurich centre na zubi na Bedel Tamata Beda chou wasko Beda Tamata do avant ba Beda chou bazala Beda Tamata zalaki leki ya ashongonda grifa muzika Zurich ya kosamba kuti zate donc wana Zurich Fifi Nzazi boso na Autriche na moni mamonani Eva Moiri Eva na Autriche kutaba Satan 2 kuna ba Satan 3 do sentir mboka mo vanda donc echaka kuta page te me makambo eza na kati kuta Zurich omona makambo eza na kati ya Zurich omona yo moke inga ye mukile suka te mputu mulai Kevin Pumbulu Gibajo abi wimela ngai moko na ko lobela favelas jour ya wenge biso bana ya favelas tozali wana wenge muzika le 30 juin ba obeta tolobela no makambo Koffi Olomide ndenge bomona ngai lingi bochela ngano ba cœur bokoma bo expliquer na ngai pona mona na nga ba artiste mais mutu azalaka mpenaki sauter premier na l'occasion pour créer événement esali mbala mo mpenaki Bobby Ronaldinho mutu balandaki ye lokola mbwa ya makwanza mbala mo ebimi kuna papa mopao donc akomi ne kuna yoka pechango mpe ngo nazwi nanga pale bakali otiki espace Bobby Ronaldinho akomi ne pa mopao azwi place pa koma donc abi azwi ndako abandolala ne kuna Jean Taïté Evan Nzeka Jérémy Papa Rolls tomonaki image ya staff ya orchestre
ya orchestra extra musica nouvelle horizon balingai ko menace yo esukaki ndeni non ezalaki nango ka mwa mbilinga incompréhension mais esukaki bien ezalaki nouvelle staff ya nini te ezalaki staff ya production staff ya mouvement te staff ya production donc on a ba mission pendant donc rien à voir sans polémique ezalaka producteur nga produit bango bon boyebika moto so aobuleka oteka bavideo banini akomprenaki pe te mais esuka nango déjà bien makambo te ebonga nango bamenase mpe nga te bakataki ka video après voilà quoi mais tout ekenda nango bien makambo tout ekenda nango bien donc voilà il y a jamais eu de soucis basimbanga te tofingana pe te donc voilà ezalaka ke staff ya production bakomprenaki te jomo boya mbinga koti enta ofilme entasukuto bangiki neti kata jongo pa mbinga pe mwa mutu makasi bakataka boye na ndeni bino mpe banani bakestion ebandaki wana toi teki kite toi toi teki omoni biloko na suka bon epesi mbilinga makambo ekataki après na suka tobongisaki ebebaka mabe ebongaka malamu donc voilà c'était juste ça. Et puis le musée de bana ba concert on va obéter na ba Lyon ba okende d'Autriche bana studio bana mambele donc long séjour na poto et puis voilà courage à eux les gars donc voilà quoi pour ça bon boulot et simba mais jour wanande to kana quitté après voilà je suis retourné na zonga nanga mais il y a pas eu de menaces voilà mais pour na Koffi Olomide azui Bobby Ronaldinho azui Blana mwana mama nana bomoni yango boyoki yango ndeni mais soki ngai naloba boya Koffi Olomide na ajovi aza nango ape un exemple ya baartiste moni artiste il faut yeba olamba actualité bato mingi ya ajavie mopao batika ndule balemba bavanda babukana makolo ekomosa bango mpasi bakomona barhumatisme yango ngai à chaque fois tout cela qu'on a tigana zoureta Bruxelles appelle Paris appelle Bruxelles tout cela qu'on a binanga mona maman obi niveau to taravie wana ponga maman to taravie wana to tikela ke tante ma binanga ya atondi oninga mbolo ko te mendima mbangu nae obi ke Koffi amna na mbangu mbolo ko vitesse ndo vide donc ba artiste o boya ba artiste o bokola il faut besoin vitesse sa vie on a vitesse mboloko donc présence d'esprit ah pas commentaire ah ouais pas commentaire comment il loin ba toi comment ngai na tukala ki na c anel ka garçon de mon local na biso vitesse ya vie mon pao na présence d'esprit mo créer pour na minute niveau wengé 4x4 bazui actualité so bino artiste mo wana ba ner solité ba étouffé yo abo ba tebele ba étouffé ba moi baza na kacha shusha mabele ozoka vena ke sola lipeka kisasa siko sola lipeka ndula kini siko wenge 4x4 mtekanya ngo kachi 3 mois ya kachi nous sentir que mon pas on dirait zo bima ba système on dirait puma noa on dirait dingwe on dirait mushora papa wemba ouais kachi bosser premier buche ba keso na lo ba bien bozo vous remarquez na âge wana normalement il fallait ça étouffer écraser la négrita ça va chérie on a robima ou ah bon appétit hein nene atali ka nga sanga bon appétit ma comprendre que na beta direct il est quoi il est 20h ba era ba mindele ero à table Sali la mifa, la famille. Au Kekejo. Sali. Belgium Mouita. Marilou Filou. Bonsoir Papa Rolls. Scobar et Kofo. Passigna. Abi idée à Koffi. Attends, combien de fois autant. Oui, on bien à 4 lemsus. Idée à Koffi, c'est bon, mais pour virgule, ce bâtiment déjà mais
Donc virgule ekotaki déjà donc na kati esprit ya cerveau c'est que tongi tokita sikoyo mpo na blana me arespecte kaka père na ye arespecte kaka père na ye asala carrière na ye blana arespecte kaka père na ye asala carrière na ye car jouer chez Kofi c'est une quoi, c'est une école, ouais, ça c'est vrai. Mais vu mon père passer à blana ça a moins 3 ans. Donc quand il vient à Gucci, puis tu as ça à 3 ans. Parce que bien le monde est beau mon est-ce que blana ça a 3 ans? Tout qui est nous, hein, tout qui est non n'engé blana moi na maman nana et pas Kofi le me est-ce que 3 ans on a Kofi au Luka. Pour Bobby Ronaldinho na biazu a combiner kuna pas Kofi a dû adresse. Parce que bien le monde est beau yebeli vie na biso bien j'ai pas sentiment. Oui pas Kofi bandara bien. Faites pas Kofi. Bobby Ronaldinho. Ah yo le bio au commis pas mon pao. Est-ce que nazo tala siko si ma Kofi na mon fleuri ezaka luka. Donc pas Kofi so matina mir. Otala na nenga kinga kati. Ota ona kaluka. Siko Bobby alobi. Enga emete le cœur. Anga papa rose na komo chimula sous libulu. Bobby Ronaldinho ya lobi azuna ya adresse. Siko na otala Bobby museko bimana kaluka te. Et pas Kofi. Bokoteli bien na porte à mon fleuri. O ningo yo lobi okomi kuna. Mais keba ebimele ko bim. Pour se sauter clôture au coin na kaluka. Lubuaku. Si Kofi alobi na blana ana posa 3 ans, blana sera 3 ans. Non, on peut répéter, ce que Kofi a blana sera 3 ans. Ce que Kofi a banga neng. Donc pour le petit vraiment donc blana mon manana il ne faut sera 3 ans kaka. Selon Bino. Et l'on est ça que blana ça 3 ans. Tout le monde mon père mon compte. Elengi mokweye mon père mon compte. Elengi mokweye mon père mon compte. Bino bolinge bina meme tata mobimba ye. Mon États-Unis Jirbo Sambi tour du monde José de Messimento na lobi beaucoup melanga pena talaka pe ba idée na mino bozolo bani pona ngai chez Kofi ezanini banza kaka ekimi te banzaka kaka lisolo yes G5 Jos Diena et les autres atuna Chiquito na Kiriko anga mopao veut dire vraiment vieux vraiment de sentir vraiment quoi de banza na Kirikou quoi babanza Kirikou je sais tipo kaluka derrière et ma campagne nazo soko zana ngana nzako mona koti bandal na bimi kota kaluka omona ndaka Kofi kuna likolo ngomba siko soki obimeli na sima ya ona zo sapetna Bobby Ronaldinho ayo komi pa Kofi au côté de la porte il y a mon frère ils ont rentré kitambo mais sorti kobimande na sima te kota clôture pour tout le monde na mousse et sauter couper catch carne totuna d'accord ya rouge ya ballon d'or obimela wapi ba shege wana bazara skona ba petna ba bébé Gillette n'entrée ba bébé Gillette siko ba kangi entrée de car rouge ba omona ngote donc obimela na sima siko blana nde ba senga 3 ans Alvaro Zuru quand Luka derrière et ma campagne n'est habité
awa bini na jobu tozali na jobu papi ngombo fan club Papa Rolls na leli bana ngola na pesi pe bambote Phoenix Noah Bozi mpangi ya munu blana atuna shikito na kiriku na nani na kiriku wana ndoki aliaka batu biso toloba mutu a félicité ya boye to mona na te na Congo au sentir que mutu abuka na te na actualité pona minicho Kofi ma deux fois te a frappé pour ngana lobi ngoko moni wenge 4x4 idéologie wana Madou Djabi Konistar nakati ba kisasa sanga bi père mutu oninga na te pour ngamona tala pena korala wenge bo wenge ba oyemba Jibem Piana Weranson Adolphe Dominguez Tata Blaise Boula nani susu namoni Emelia Manda Chante Ekokota Kaluji Alain Makaba Didier Masela Passia Kusangila Fikare Burkina Faso Titina na Drum Sege Mignon na Mpanzi Jomo Obeta Kichaka Alimbonda na Mbonda babandi koyemba na bisino boreza wana babi ngoni sport moeza wana na yoka chan na bi moko te wenge muzika likolo baza likolo donc mutu ako résister te pa na ko penda ke no mutu afungoli kati na tala boyo recrutement blana Bobi Ronaldinho to benga ninga na Zureta tigana boka lokolo soko koka Sandra Fuzola maman de 3 ans Madame Edo Vegas Giovanni na ebisio totala na mutu na ngati Zureta tunenga idéologie ya mbolo zina na ngati ya favelas tobite mopa waza mutu neti yena no azamona nite na ebi pe des jours vient na kozala te soki de ya bongo ba kozala et puis na mutema wana via payer car na ba payer car na miso batutu abomi moi 20 chaba bon na ebite pour supposer après on a pesa ko de 6500 na ba 4000 neti car ya nanyo ya blana ikene ti 10 chaba so ntonga so ki 6500 ba 4000 est-ce que wana bobini il y a 10 000 selon des bino bino bateka ba car na ba sendu car on a car à 10 tonnes bolo ba ko erango blana ozu car à 10 tonnes ou ozu ba car à 4 chaba ou bien 5 chaba vous verrez le bien penser qu'il y a 10 tonnes et 6 chaba abaxi 4 tonnes 5 ya Ronaldinho ndeto monaki neti 5 chaba mais tant que bimi sans plaque le Bobi Ronaldinho a 0 km ya mbwaki yo senti bazoki makila sikobino mo bolo bana blana moto abandaki kosala publicité ya wenge koleka batu nyonso ako bengaka na ye après les 30 blana moto abandaki abandaki kosala do bakati publicité do Kofi azwi blana po akata publicité wana panya munu batu wana otangi toyebaki bango avant ebongo blana oyebaki ye wapi avant c'est-à-dire ata asili to azalia bino bolobani papa au roi des favelas père double William Kankou le roi d'Italie dit Fashion Week nakati ya Italie makambo sololo mai kuna babi mushkino donc mfumu kimbango zala kuna na ba Madonna ayibisinga zaki dega Italie zaki ya oloba ku tout Versace ba défilaki donc GDG Anel Caprice 10 binini mutuka wana eza na $5500 Panama Fortuna na lobia biso to ngana découvrir nde blana découvrir mais ngana zoloba ke wenge ekangi batutu catch sans exception soko bimi na catch wana lelo c'est quoi mobile parce que à part
Koffi Olomide nenga to rekite ba musicien boza la frana ngai bi mystique Salim Mokonzi ya mboka na bi mystique bi suspect Paul Chimwanga bi Papa Rose bino kaka le 30 juin martyr biso bino boza le 30 juin martyr mais to solo nde masolo to solo la mboka faut solo la ozo comprendre faut solo la ko yeba je kende ni pour après le 30 juin makambo esilite makambo continuer Jordan Motonanzama bi Koffi Olomide aza makasi na business donc sikoyo congolais alingaka Petit Blana et Ronaldinho bazala kaka bongo n'importe fungola jeko yango nde kimboka yango to solo kimboka donc ata asali nyonso rendez-vous eza se moko meilleur reporter surtout à Dubaï avec Fatih Beton, Thierry Mafuala, Félix Leroy, Mangwele, Kapé Kapelo, Mchachalados. Nabibo ya. Muni actualité wenge. Wana bena evandi. Osanti nzungu ma famille, baolamba na bakoni. Wana kutu mutameka te catch. Mena nenga idéologie suko. Nenga tsuto utala po ngana utala sona misu ya artiste et designer, vous comprenez? Sur l'actualité, na comprendre que Koffi Olomide vient de frapper un coup fort. C'est-à-dire que la catch kangama qui met abimi na catch parmi batutu bana Congo na minicho par rapport y actualité wenge où tu es dedans ou tu es en dehors. Même na nenga en dehors, on t'a résisté. On a monigé na nenga non mais là limonade pour nous voir le beau chema ina munoko te na che limonade na nenga limonade na munoko secret sukali elenge na démonique Koffi Olomide ne lowa ucho sala na muna ya bongo na muna bango troté ki na moment mo ba buki 20 chaba pan azu deux petits mots à côté no mouvement et salimba mo actualité blana mwana mama nana na Bobby Ronaldinho musicien orchestre tika Enta asombeli ekar na konta King Kester. Ndenge bino boyebeli Koffi asombeli ekar na konta King Kester. Azu blana mba monga ne bai kutu teke blana ga mwana mama nana. Ba mona oki blana mwana mama nana. Sko bilo wana nyonso. Bo sentir teke za actualité na nenga ndule. Ndima quand même que non mon pao a frapper. Il frappe fort. Bienvenue Ilunga. Na nenga coup de bastos de frappe. Senti bena ki Koffi Olomide vie batutu bakangami bakachi yo bimi ente siko tukuntana siko bora ona ninga nini malobi blana asengi ka 3 ans blana zalaka 3 ans ye auzana na mutu ya esengo mais pona Bobby Ronaldinho alobi lo te mais Bobby Ronaldinho nde alobi ke akomine kuna mopao papa ya problème atika bana bato ngana comprendre te tout ça naturel abi Koffi Olomide alambi mwelo na bula mbala aza kokoka te azonyonga donc on a beka Koffi asali mabe obiki na ndimbe na ne Koffi aloba na ye makila mabe quoi donc Antoine vraiment quoi bienvenue gamba tabi trésor nzinga akima akenda kutu de tout on a de Koffi mazé nefo bon to côté la Koffi azate Rigen mpaka grand Papa Rose ozoyoka na te Rigen ngayo sisi Koffi azakaka base Papa Rose nkovia ameki concert esimbi te yango aluki actualité ya deux musiciens mais en tout cas on comprendre te ngana omona ke no Koffi grand prêtre na niveau lambi sauce wana na comprendre que business andule ke na aboye pour ngande na monaka musique il faut donc pour musique ande wana utali bima ke non na niveau kacho wenge nango puisque bima faut beta ou l'accès que vous avez entendu le bas à Bouki Veshaba deux musiciens actualité maintenant on comprend des bana latino bazar Léon ma visa donc ngana tigana to se tromper mibali kitoko 240 bi Bobby Ronaldinho
asopani mabe niveau esopi ye bana Victoria bazalaka bas sans esprit boyete ah di moi netike papa kenda kinkester yozoluki l'esprit na ebite mokili ya mystique bobi on a dit nazali kuna na banga moyo kuna côté ya Nerombungu niveau akomaki dongi na tikala komona te mutu moko aya koluka bobi on a dit avec esprit siko pecha koti na makambo bapese kaka mbwaki sans plaque bazolo bono fallait à l'esprit bon répondre 243 patou makungo bolo banane papa écris-moi après sur mon numéro nabungisa qui fond on a Regan ah bon partage non Pythagore Ntambo salina yo bolo belanga nango ponga na mona neti est-ce que nga mutu nazo se tromper Zoureta Bruxelles appelle Paris, Paris appelle Bruxelles c'est à Douglas na Lyon Eva Moiri Papa Rolls bango bazo yeba teke Kofi azande makasi na ba je oyo domaine na ye yango oyo fundi marape mututi do mutandimika ye oka 243 tika N 243 babi tika N punga matebwa papi bolo bana pe punga na ngai na nde tozaki na tika na totali tolobi non ndenge ndule yalaka po ndule ngana Ipups Patterson Papa Rolls vie quadra aza news de news hein, donc information c'est information il est toujours dans l'actualité donc mopa ou mokonzi aleki bango na tina sans esprit mbongo ezalaka te pour nous comprendre te Rolls latino bazalaka na batu te wenge maison mère nde epesa ye batu yango na omonako après le 30 juin bamisie wana azwi tokoyoka bango lisusu te bon bato ya latino baza pi bosiko kofi lo mindeli nga lobaka bakofi fil bakofi fel bakofi fiet soki bakofafal boza wapi papa oso toza awa me kofi atika bana mais non atika bana bato avanda na sindi zala nde motema malamu atika wenge bon Eva Morabi Kofi asali bien Bobby azanduliste a kovivre ndenge nini omoni Eva Morabi idéologie Tommy Tostao asuka wapi na Shikito oyo eza blana mwana mama nana na Bobby Ronaldinho nde bazwi bango nga nangi tokoma nano eloko na Koffi Olomide bamo esali actualité nga mpe bamo boule mpo nga avandaki awa na te na bi bon na ndenge awenge 30 juin balongola nga na liste bien ke ndule fo ebeta mpo totimbeleke bacongono bakotaki balateli yango bateni bazwi bamachete oyo baluka barwandais bamona bi non bulu ekomi fo bula bakatakata bula lichette tramontina docteur Denis de Mukwenga bimi ekomi siko neti so ndeni baloka ndule nga non tubulo tokenda ngo boye te bamona ye na tie poids sont te ba Marlene Moreau le pays est en guerre faux parce que ba Marlene Moreau au sentir momi Moreau bodon qui cadence ba petite à tellement na danse na ndenge Amérique à l'époque à Kenati na front na Vietnam akena oyembela ba soda o etikala lelo mythique de mythique o kaka happy birthday to you Mr. President, happy birthday to you, happy birthday to you Mr. President, happy birthday to you Kennedy président tikala Marlene Moreau o baebi te ba oyebi soki o tete oyebi te donc plateau ya nyama et puis nde na baki yango concert on a wingé ezali a diffusé monde entier donc il y a pas de raison boya on a système comme ba machette to mona yiwana parce qu'on a minute ba luka ba tutu ba simé ba machette na Congo ba mona na soute ba utaki wapi complicité avec Kagame banga ba trafiquer ndule wana ya moni to yaki to bi non to soutenir ndule des fois ti
mais na ndenge ya actualité oyo soki eza nango ke olingi okoti ofele sili koti mopa wazwi blana mwana mama blandi mwana mama nana na Bobby Ronaldinho esali ke tomoni yango esirkile no tuna bino bana favelas tobeta lisolo tosolola yango toyeba nini ezoleka. Est-ce que mon père a sali mabe? Est-ce que mon père a sali bien? Ombali passe à grand chanteur a sali 15 ans na latino, 0 chanson, 0 gaz. Blanana Ronaldinho bakosa la grand chose. Na bien. Omba eloko ebomaka petit na ngana omba bokozala d'accord na ngai ou pas d'accord. Omba yeloko ngana sina yebisa yo. Omba osalaka tout okokana na Kofi. Na orchestre moko bozala 2 personnes boya bilongi moko est-ce que osimba? Parce que Kofi ya mulai yo Kofi ya mukuse na koyemba komosa mwana mama ya ngana lel non ekosimba te tala batutu basala ba succès na quartier latin moko te aya sala mamdoko ya Kofi na pesa ya déjà conseil oyo bino bozoke lubila ombamba ba problème place bopesa ke conseil bo expliquer omba asalela identité na ye blana ana identité na ye Bobby Ronaldinho ana kindenge na ye de temps on pesa bokai Bobby Ronaldinho lekai na test kayembi ka nzembu osanti nzembu akofima pesa yango nuance mosusu blana pa yembaki okai botika kopekisanga na ye botika kopekisanga na ye bola konga na ndimiliwa na seke na vinanga ya mobali nanu nalinga te kasi diva marke na ye te boyo siko kena mokesa bato bandi botika na mwengu na savoir confiance te po nalinga moko nde na boko nalingaka bato oyo basalaka mutu oyo azalaka deja te sala identité no eloko ebomaka pe omba mage grand chanteur nga bombaka te nga loba na vérité omba oyembaka danger mais le feu olingaka okokana na Kofi erreur mponga mona yoka Kofi aloba bayebisi ye mutu moko ayimitaka ye boabi mitenga aza pe bogara sikoyo yo ozoyimite oza mokuse de Kofi ya mokuse aux rival ne deux ont tel venir vraiment de yelinganga na dae quoi de so latino quoi donc so ozu latino ozana sindi au moins ce que do biloko na nyonso de et pesa yo monte baye poto amema bato amemi bakile amemi bakali mutu boata imoko mais azui bakali chanteur te aina bakali est-ce qu'on a J3 Gaillard à J3 ziko. Donc bateau bozo mbaga chanter boye bobenga kaye boye bisakaye. Pour sina loba lobangwa, oyo moneti oh non papa ko sazaka moi jaloux te. C'est ça la vérité. Yo linga muta kokana na yo. Mutu mo boyo akomukata mande fuka neti yo. A chapeka neti yo. Balineti ka neti ngabo. O chapeau maintenant na obaye yo. Osuni. Et ça va bien te. Kolinga tozalaka sozi ya mutu sozi nende yo so mona ba sozi ya Michael Jackson sepelaka na bango mona ba Michael et pourtant ba ebele ba sozi ya Michael baza ebele mais nga so na moni sozi ya Michael apia nga kutu kanda ata zo bina vome bina na yo mais ko banda te olati maillot de bain likola pantalon ogela da maillot de bain obandi il est alumba on est sobé Papa Rolls en directo de favelas de Muchachalados comida de larta estamos juntos como voz en direct de favelas Jacob Joseph Apocadero Basile Kambale, Belgim Vita, honorable qui chanson, moninga ya mav kama voaku, na nenga Paris, abizela monoko okoyoka disque ya Papa Rolls nde o comprendre qui est Papa Rolls, on a Rigen Mpaka, grand prêtre,
bakoyoka palaki te ya mbonda rock wana nde bakomprendre idéologie parce que biso ndenge toya boye jamais tokolinga no nabima na image ya moto esimba te mpo nga moko mpe nasupportaka te moto aya na elili na nga so omoi na elili na nga yosala bien te ezala yo eza na elili na yo mais mpo na blana na Bobby Ronaldinho nga napesi kaka Koffi Olomide félicitations. En tout cas, Lévier, il s'est fait faire vivre son nom. Donc, jamais éteint. Vient à la moto ya Nino, moto ya Arc de Triomphe, moto ya Kremlin. Donc, il coup raté, appelle ça, on dirait moto en boka, moto village. Koni, quand ce pays, benda Koni, na soir le bama, babimi na zamba na bilanga, bazongi sango sous moto enchaîné. Na butu babendi yango et puis ça chauffage nanda pour na ba village, ne vous trompez pas, ça caille dans les villages, il fait froid la nuit. Donc moto ya village baboma yango te pour alimenter na ba village ezara passe ce que Koffi Olomide na quartier latino na yeso ki totali parcours ya quartier latin depuis ba Fali banani ba Burompela ba Sami Chinto ba ponga na bi quartier latin ko to époque ba Junafa les grands couturiers na bana matete leader pasteur na pesi bana matete tout bambote ba Freddy Matete ba Bina Filé ba Fabrigas ba Ibrator piana ba Nono Fuji boyebi Junafa oga tailleur mais chanteur na quartier latin oga be esthétique ebele mafuta donc obi mama ba beauté o ba to mise bogara ba le ba mbembo mais bana na ba Junafa quand vous voulez tailler à ton mabaya, ton la maman mabaya, mais même ta chanteur pas qu'on fait l'homme. Même si ça y est, tu fais ça peut qu'on fait l'homme de l'homme, bagouille, ba blues. Fais le son ou pas, je suis une fois qu'il n'a. Non, bah chanteur venant époque vraiment. Junafa. Abi papa was, abi nini. Tout le monde combien? Combien il est là bon. Mon côté, Papa Ross, à mon humble avis, j'avais aimé que tu sois à Kinshasa le 13 juin parce que la promotion n'est pas trop fort. Donc, on a tout bête en soutien. Si on passe à autre chose. Yo ebika de muchachalados kumida de l'arta qui na minicho to sol to zongi na suma solandu le ndenge za papa Ross zongela lisolo ya latino na yo na beta lo sako papa Ross siko ngane na ebeli ba Junafa papa Ross idéologie fanda ne na ebeli ba Junafa ba Fali ba nani donc Koffi toujours il se renouvelle vous sentir que ba mise ba longwe pas à créer ce logo pas à créer donc une médaille de mérite, il y a créativité. Et puis il y a actualisation. Parce que Jiba Lobaki, on va refaire le monde. On va réinitialiser la musique congolaise. Et Koffi Olomide réinitialise les groupes quartiers latinos. De tout le bail passe dans la code. En direct. Alors là, on a la code de Mbalamoro. Donc tu vois un peu le délire. Donc il y a un moment où on a bête maman parce que on comprend que muto ya timba pona kidiba tukoyoka peke kofera kuma yoka ba rhumatisme na ajo azana mwana tozali matete de bonhomme bana matete na pesi bino bambote de bonhomme pa ba mi José batunanga mi José na bas kundungu wana mutunanga tanto beta bandule pena donc à l'époque donc voilà quoi donc Koffi Olomide a redémarré latino azui ba musicien ba yeko booster masolo parce que na minute ndenge za wana Bobby Ronaldinho na blana mona mama na nana ba une actualité pour nga na zu matière sans bango na minute matière ne danser o ya bina na clip ya papa bonheur de Koffi Olomide akenda danser akenda Afrique du Sud comment na Afrique du Sud comment na na bosani comment na mais chocholi azali chocholi aza na poto mais danser na mususu nani na bosani komo na mais zo ilanga muto ba biloko ezo ilanga mekimi
Papa Rose elengi kolanda idéologie efanda toujours di Chardo kunonga. Vous comprenez? Donc ton dimara artiste par rapport à l'artiste mususu sentir orchestre et comme le roi Maya Mbula. Oui Maya Mbula, oui Betty et Tigalika et comme bima ba Verado. Des autres c'est la moya makasi après kauka mais longue histoire. Ma gorodo ba komolela na kati. Bon c'est belé comme le roi Maya Mbula. Au tala pena orchestre bo Verado. Verado musica. Olobi nini pona likambu nini likambu ya nini likambu ya 5e génération JB aboya mais il a raison aboya ngote alobi eloko solo fo bino mde bokosela bato makamte 5e génération ezada baza na kati ya 4e génération ba na kati ya 4e génération okotia bongo 5e génération ne Félix Dima Tolin baza na kati ya 4e génération po bayemba banzembu bulele banzembu lokola ba diva tango mena obeta wenge ezalaki déjà to ezalaki te diva ebunda na bawenge ozo comprendre parce que yo koti pa Koffi Olomide oyemba diva c'est que oza na kati ya quartier latin ozobundaka na wenge ozobunda na banzembu lokola Tukabwani ya solo aku yobosani le passé nakamwe ndenge yo ignore jibe omoni motindo yokomi kosalanga nakosuka wapi na bapasi ya motindo oyo akuye akumani et puis so tali ba musicien oya lelo o tsodi yo ngo benga soki 5e génération soki ba oyemba na chorale pour chorale nde wenge lelo groupe ya chorale et ya wenge o ba vozo ka première voix deuxième voix troisième voix do ba kabwani ba panzani ba kekeke wenge musique oyo ya rumba ba rumbiste oyo ke muto saka bilenge ba benga mono chant et puis zo retour ya Caire et sali voix moko en groove on a quartier latin c'est du chacho so tali ba rumba to ba betara soit au beti quartier latin soit au beti wenge parce que wenge et c'est une génération Koffi Olomide yemoko d'abord azara na génération en fait parce que na expliquer makambo Koffi Olomide za cafouillage il y a plusieurs générations a beti na batu tout a kititi na niveau que a salisko orchestre na image ya 4e génération ya wenge mais yemoko mutu yantama Amtakala yantama ma bien-aimée pour un séjour na poto mama pour un séjour na Kinshasa leli yantama Fernand Mabala parce que beaucoup commencent na musique bana Koffi aza kafouillage ya ba musique ebele aza mtu ayantama mais asala siko base na ye wenge azoba peut-être donc yango moni ke jiba alobaki na ye ka vérité akosaki te eza pete ko aboyi non abi fali kutu 3e génération mpo abeta na latino Koffi génération zaiko te fali aza 4e parce que yakuti akoti na latino ya ndombolo parce que akuti après Bourrote parce que wenge o latino o Koffi asalaki après ba Junafa pour dire ba Junafa donc après ba Junafa Koffi a renouvelé pour bengana ba musicien tout ba mascotte de Catalas ba Junafa amuni la te o ezoko ma ko sa batata aye kozwa ba babia azui babia azosala manda chante ndenge njili wenge azui leki ya bula komone nani nabosani komona me bula asala Blaise Bula wenge azui buro mpela asala lempela ndombolo ozomwa te ndombola buro mpela na lempela esani tie kokana
barepeta na palais oyo ayaka kobeta wenge azwi atalaku somono auti station japana wenge azwi nani azwi batalaku bivens oyo banda oganga bana magie Willy Bula ekokota wenge azwi mboshi bauta okese mona bakaluchi wenge donc wenge yango nazolobaka via auti na kilikili putu asali base na ye wenge avandi wana likolo donc wenge d'autant fallait zo kota koti wenge botango ka fallait alobaka nga na wenge bokansaka ni kapo na bandal te wenge penako donc wenge esprit wana ya quartier latin moko ezaka wana donc quartier latin ezaka mibale moko ya chacho na moko ya wenge elaka na kati wenge elaka na kati donc kofini mide ezaka na wenge ne moko boye na kati ka ya quartier latino donc wenge na ye moko ye mo asalaka na kati peut-être bobi Ronaldinho na blana mama na bauta maison mère bobi Ronaldinho po ya quartier aleka na maison mère bashikito bozotanga wana wenge après so azuzo ba Jesaki Chipoy Bill Clinton wenge donc tout on de wenge quatrième génération ce qu'il faut yeba ndule po capter mamonga na loba so yebi no ndule te on est ko kofi ko na wenge na ye moko Kofi Olomide ya umuna sko ye mo akenda sko akeba bakichacho linga ye nalingi yo nalangwete na ebyo na so sala tolinga na yo tinturu avec toi samu agomisere ditide na mi pesi nga yo sans toi ta bouffe dangalinga miso nanga monaki pe montemelulaki yonde bomotema nanga nyango nde zalaki oluka ye avec toi vinanga ekomi na plénitude na mipesi vinanga ye sans table nanetire oyebaka na bolingo bagenaka kama basi ete ozoko basiko tango ekoma ye mwana mame mokolo yesengo ye mwana suke mokolo yesengo okomba wana ekomi sikoyo dongi ekomi no ata wana dongi okomprendre sikoyo wana ekomi wenge siko kofi ayebaka siko kosala aire nini ekomaka wenge aire nini ekomaka chacho siko abetaka de biloko na yango omonike non siko tomoni bamedaille wana tozo comprendre mutu modo misu makasi ndoki te siko na mboko ya mondo ya seo soko oza bulufa misu malili pio otikali kobukanaka tia siko omoni siko moko na obeta awa ye yango wana mais wenge na minicho ndenge ji balobaki ke 5e génération eza te bakosote eza peta moni teke epesi matière bato baolobela ngo makasi mikolo Jordan Bendele Santos Jeff Ben Sirac. Donc c'est ça l'histoire de la musique congolaise. Biso siko bato to comprendre bambiarador bato to mona po ba quartier latino ne sama na misu na biso nitinga papa os na mona ndenge zo salama fabrication na ngopenda na zonta nga ta la quartier latino salama joli mayala donc gouverneur na bulemba mobe jol mamayala Brandon Cheke petit nanga na kati ya Chine Dudu Cheke na boki ope mbala mo na kati ya Chine Voldi kama voaku na boki ope Voldino kama voaku na peso pe mabanga mbala moko petit nanga mususu na Afrique du Sud kombo kimi petit nanga na bosani komona yo Docité Mutoni donc bon comprendre un peu délire yango donc yango monike
Kofi Olomide toujours à se rajeunir, toujours à se renouveler, parce qu'il y a un wenge na kati ya mouvement na ye. Il y a autant de gens qui wenge ba teti Kofi Olomide a plus de 30 albums à succès. Jiba na nga de. Wera na ngo tu moko. On dirait que na moko. Wera na album moko. Ki bui sampi pa mais. On dit wenge libanga te nzete. Nzete mo epola raté. Okoboka ngo na mai jamais obonga na ngando. Bakayoko Ismaël. Bonsoir papa Kofi c'est le roi de buzz au Congo. Aza mona poto ya tongo. Oui, mona poto ya tongo. Mona poto ya tongo. Gloire Tembo. Mona poto ya tongo. Alexis Mpadi K40. Mona poto ya tongo. Comprenant G. Mais buzz eza makambo bana poto te. Buzz ezaka koyeba. Zara ningo koyeba ou créer ba buzz na yo. Buzz ali kamba poto te bana poto musu bazali awa pe donc ba ebi na mo buzz ta. Toussaint naturel mukazabi ezande jalousie jibi mpena bimisa ata mona moko te. Oh batutu balia mbebo bino tu bolia ba mbebo le kasi boza bana jibeti bulingi babisa bino sundeni ado jaba Werason des albums na kamwe ngaka sa Werason za na moko te kibwisa mpipa soko jiba bimisa bana te bambebo batin bokoma na ba mafuta bo bana jibeti bonjour papa so ebi penza masolo père na ngai on a Polaris Daichi Jordan sama bi sikoyo ba innocent gaz mawete bina Philippe baza na 4e génération ba 4e génération ba bete bloka nani ya gato bivinst oh yebi musique te azalaki se awa chéri akei na ye se awa alobaki nanga akozonga se awa chignona o gaz maweta zona yo yebi yango te yo uchwa 4e génération oza na natation notion surtout gaz mawete wana gato bivensi limité binene osa ba voix mo bondire voix de la ngungi ndiro ebi mabete azalaki awa biso to 20 ota to bidi oba musique ba mu jansa o gato bivens petina so gaz mawete na ba inosibi so to chama ni génération ni yo pe ozala comédien papa to chama so génération ni génération Vodacom génération Vodacom ezala babima na banzembo concours donc bakoma déjà 4e génération peut-être so inosi bebe na banzembo Michael Jackson oh peut-être so Chintu soki nani Chento Chenda soki Chenda aza kobeta pa Werason kofi aza multinational Brandon Cheke babima na banzembo ya Vodacom banzembo Vodacom ya banzembo génération 4e bamote tu bon maman 4e et puis bon bima par correspondance ba yemba banzembo batu bo vota babima donc baza ba mission te kafande yebsanga mission wana o ningo tangela ngana ba inosi bi babwe avana nenga na palais avana na palais abando betaka biloko ne moko po o bu abimi inos aza descendant ya Jaspile Mujansa baza ba Mujansa babima na banzembu ya batukutu ya ba 3e génération Michael Jackson na ba JB ba génération mo Michael Amukolot Michael aza génération mo na ba James Bond siko ya bima na donc bomona na te inos biaza ka makambo nzoto bana mike makambo batata balingi ba étouffer événement le 30 juin ba okokate mwana azalaka te 5e génération nano ebima te de toute façon il faut beaucoup capter le moment
inosi be mena banze mo Michael Jackson. Michael Jackson za génération James Brown. Petit na biso nani Gaz Mawete aza pena donc photocopie ya Vince Gâteau. Tina Chignon. Donc on a coupe vraiment senti bouki derrière. Papa bœuf eza ya bana poto. Bœuf eza ya bana poto. Mais ya Congo basalaka yango mabe. Mais Kofi avait compris le système il y a 20 ans. Kofi a sali bezité, Kofi a sali action oyo balobara, il faut exister. Bezé le lukuta. En fait, pour pas faut pas capter. Bezé d'abord, ezé le mogo, ezé ya lukuta. Et le mogo ya lukuta, et le mogo ezé naturalité, au fondé, au fabriqué. Mais oui, Ranson a des albums. Oh, non, comprenez pas, oui, on a des albums. Moussou, c'est comme on a dit qu'il bouge un peu. Moussou, deuxième album qu'on a. Gaz Fabulous Sabima Yé Moko, de Balobi. Gaz Fabulous Sabima Yé Moko. Abeta générique, moi, bon, moi, abeta na Kofi, aux en a raison, Papa Ross, André de Istanbul, James Lau. Mais Gaz Fabulous, c'est le bêta ou venez pesa makambo. Aïe! Mokolombongo, aïe! Aïe, Golia Bambongo, aïe! Aïe! Babet on a Kofi. Ako maman j'ai na so Kofi. De lo fula yango na kosi. Parce que tout chaka moko ka mutu moko azosala règle te. So ka ye moko, to longole bon ye moko. Abima na compétition te. Est-ce que ye moko ko ça règle par rapport à bateau bazebele a commis exception. Dans chaque règle, il y a toujours une exception. A comme exception, comme c'est une exception, tu ne peux pas les considérer comme et voilà quoi. C'est comme tous les noms, les mots terminés en al au pluriel, ça fait A, U, X. Mais attention, il y a des mots aussi terminés en al, Oyokomake, et jusqu'à S. Les terminales, jamais comme les terminaux. C'est une exception, mais dans la règle, les noms terminés en al, au pluriel, ça prend A-U-X. Mais il y a toujours l'exception. Nandinga solo. Bokomi. Bon. Où sont 3 albums qui bouillent ça. Témoignage. On a ce qu'on va comprendre. L'album en groupe. Et ça peut m'abêter. C'est l'album de Simba. On va venir. Ils ont sans défaut. Au Nandé Mounanga Mouna Zarana 4 son. Yo, quand on a yo na ebiga album mwana ya wera nga na ebiga defate ekanga evanda vous comprenez après ce qu'on a reçu nino vocal monsieur ça anga kaka ponga na zanga BBC BBC didi kinwani yo kanga na kole la bloma blandine na yebite na banda wapi na suka wapi Roger Tumba bolingo yango mabe Roger Tinunu Juki Faya kanisa nanue kanisa Roger Binkofo ndenge tozalaka kanisa Roger Mpande ndenge tozalaka ivone kabamba kotikanga wili teye kanisa nanue oyebi kuna na Bruxelles blondine pemba balobanaka maloba oyo tolobanaka epai ya dolo makanda kotika te wili likai Piero Picasso anyogwama na bolingo na yo ebumbama yasi kanisa nanue le 30 juin bokende ko soutenir wenge muzika 4x4 BCBG donc 2 fois ku tutse bozala wana belé po ba chongo no to badinda mais ndule kotika la ndule to eza teke po to betaka masolo te mais le lezaki masolo
na code favelas na ega na yungula na yunguli waka waka kitoko osepeli Bumba Mayasi asanti que de mucha chalados petit nanga Gino Botel Givenchy moninga ya Obama Rick et puis moninga ya Regan na Villeneuve Saint-Georges ma solo toujours donc webi favelas kotika la favelas terminal voulais-je dire wana nani mutakomibo Gaïta Mawanga et on ni ba termino ou ba terminaison chaka ototini yomo comprendre donc voilà donc pour na lelo to sukiawa favelas de mucha charado souriante de caliente comida de l'arta sauce à la poulanganda chaud dedans chaud dehors chaud partout kimia na mabota na bino tokuta na mbalasima et puis merci na batuto bo partager ki bateau tout solo là ki bateau tout bo commenter ki sans rancune sans motema mabe mais to solo li peno ka le bana ko petina gouvre le goloa yani kayenga yo yebi gouvre le goloa lo bara pembe toujours na la taki pe pembe na solo li pe pembe check à suivre.